na koni do ba yebi makambute ba ede ferete bazo ede ferete lelo mokile zo kele na internet alors toto zonga na sujet lelo so ifali pour pas menacer ndako neza menacer ndenge ya encourager nga lobby fallait azanga ke eloko osala il fallait pas que ne eloko wana oui koya koyoka o aloba peut-être aloba important pour na mboka mais comme ça minute comme ça photo te pour publier pour nani mettre Gims a gagné pelino mona gagné mettre Gims a pompé na ba Instagram ne ba nini aboyi parce que amoni ke o kuna bato muto na token de soutenir soit disant invitation na aza même moralité na mboka na biso mais image o fallait vani na kata réunion lelo bagolo ba olakisa bato ke fallait ke nende ko kanga photo akendaki réunion ma ba olobela makambo Afrique te ba congolais bazaki belé mais qui est le plus influenceur na salle wana ko le congolais le quoi fali Maître Gims a invité mais à se présenter Maître Gims. Tozo ya wa. A invité mais se présenter. Non, non, te protéger nga comme même mission ça yo. Kaso to mo tuna. Oh là là. Na poser yete. Na na poser question. Yo poser la question. Qui invitation là? Est-ce que vous avez un artiste no mona même ça sur carte de l'électeur na mboka ni. Ana mambo sala misene mo tole kai bo auche mama be ana mambo sala façon akina mekana cadre misene la sabonne ngo yemba oh rien. Est-ce que yo kanisi na sali o makwa benga ba de congolais eka yemo tout ni mutu na commentaire na livré on a bien dans l'émission le na fingi ça carrière na ye ki journaliste na ki mutu a faire réussir la lelo bato bo komela na ba commentaire na bato nyonso bazaki na salle parmi ba congolais nyonso bazaki na salle na l'équipe fali na influence ba militant il y a eu de pèse au ba benga ba di progrès ba eko sala trouble ba panzi mituka chef lui expliquer biso ba tie moto parce que il est trop local. Il est trop local aza yemweni. Ba lobeleka na Congo. Yango zo mona lelo faire azo émerger sur le plan international parce que il est entouré par des zombies et des cannibales comme ça. Miso o mambo komele nde nazoka ke pona soit photo akangina président Macron. Oui, photo na président Macron. Ozomona Enoch Binta au reportage. Voilà Bozomona basali sabotage mitukeze robeba so il fait gola même ngata fait gola de yo so bokanga lelo photo que France bien bien mona na mako luka jour et bien ou deux jours jour mo kanga photo na donc ko tablo anto ke sur na wana te peto bandi to ke ndo buka banini so kaza na problème na bandi ko e cité ba bolo na bandi ko na biso ya force du progrès beaucoup comment on a Charlie Prince azoye mbanzemba fali omoni Charlie Prince Virginie Manganga ce sont des warriors révoltés. Ce sont des warriors révoltés. Baza bateau basenga fali émission fali aboya bayinaye. Bonjour, bonsoir, chers amis. À gauche, les chouchous des Gaulois, à droite, les Coco, Yabawario. Vraiment de toujours sur bon toujours dans les chouchous des Gaulois parce que problème est comment il il faut nous poser question kotoyo et pas bah Gaulois les chouchous des Gaulois tout le monde qui bisognon sont dingue bah hôtel ko panzanda ko ya moko ba musicien na biso mine ya mboka na biso Congo la kombo ya Fally Ipupa
bapandi ndako na ye bazwi gardien na ye azalaki wana bachubichubi ye bambeli et tout ma toyo komona baimage eleki ya Sylvain Kasongo ya akendaki kuna asali constant nde ezalaka bato mpe balobi bato mosusu balobi o eza ye moko gardien wana na bakuluna nde basalaki bongo poto mosusu toyoki babi eza bandeko na biso ya force du progrès oyo ya UDPS sikoyo na makambo oyo nyonso ndenge eleki boye yo etant ke mopanzi sango etant que pe les chouchous de Gaulois okolobani. Oh, merci les gars journalistes. Je commence d'abord pour se présenter. Je m'appelle Souzakane Énergie, les chouchous de Gaulois. Je viens du Congo Gola. Je suis nationalité Gaulois. Les seuls fanatiques sont bien organisés Gaulois bazate. Parce que dans l'international, tous na maman biso Fanta Fofana, wazali maman présidente ya Gaulois na Gaulois nyonso na Chantoma Kasa Kasa discipline internationale ya Gaulois tout depuis awa na kintoza pena street to na président zo kumba biso comité mekumba Gaulois. Oh notre président PC Mbote Dilor Mazodulwa l'homme de valeur, pourquoi pas son grand frère Emma Yawana, Dadi Mazodilwa, professeur Eric Mende, notre vice-président, président Ibrahim Mala, comité Mbote. Donc, merci à tous les normalement, Talinga Penati na Magambona, mais le rôle à Naoka comme Bagolo et Sitame Nakati, et ça peut donc, le cas comme Bagolo Sitame, mais artiste Pesami à Naku ya artiste na Biswana. Il faut pena lobango na lukolongola kombo bagola na kati ya makambo wana omoni mwa ba misena biso solo kosana poto ezate bayaka na kinya to vanda miso o mambo ekomele nde nazoka kipona soit photo akangi na président Macron yango photo na président Macron yango wana ekomi wabi parce que maître Gims aboyaki en meilleur anzimaki kokanga photo maître Gims a refusé ki invitation wana est-ce que ba msu artiste no mona msa sur carte de lecteur te na mboka ni ana mambo sala misene ma onto le kai bu auche mama be ana mambo sala façon akina mekano cadre ba misene la sabonne ngo yemba oh rien. Est-ce que yo kanisi na sali o makwa benga ba de congolais eka yemoko isaki yemoko te ndeko na biso journaliste nani adoyu azaki na kati je crois pe papa Christian Lusakwena aki na kati est-ce que mon photo na bon na Macron pour ani bon peut-être anga défendre trophée auto sur la meilleure photo na nini na Grammy Award auto za trophée meilleure photo Afrique santé peut-être ako mo photo pour ameko défendre ngo ovandi ba congolais ba ke bena kati pourquoi ka yo ba photo to le lamboko to le la photo ye oh c'est ka tikine misi omne mta ba photo tala a part wana utoka nga photo mona Casimiro tanda Casimiro mona wa fanatique mo réel oh za artiste mona na Congo abino wa mo fanatique mo Casimiro yene liboso apesi téléphone Casimiro na sima bazoka nga photo oh eza bien te moment que Congo eza na bon terme maintenant Rwanda il paraît que biso ba congolais tolo ba na confirmer mais il paraît biso ne ba congolais tolo ba président encore soutenu ba Rwandais ce que ba mona que oza mutu homme public hein fali pour pas homme public ate ba na banzembo ne batu balinga ke ba mona ce que yoka mutu wana OK koluka koza eska mona mutu wana o ba batu ba ke be ba congolais wana oui koyoka o alo ba peut-être alo ba important pour na mboka mais comme ça minote comme ça photo te pour publier pour na Maître Gims aki a appelé non mona ki Maître Gims a compé na ba Instagram ni ba nini aboy parce que amoni ke o kuna bato muto na token to soutenir soit disant invitation na aza même moralité na mboka na biso non kenete yelo kwa yepe amso akine contacter mais ngaka na kanga photo na Macron pona mba mona ngaka na kangi photo na Macron oh Macron azani mutabika ngaka akanga photo na so Caleb akanga photo na mutu mwaza ne shege amso ya Paris azo yenga ngamoni akangi photo. Bon après on a photo na Macron porter mboka ni porter musique nini est-ce que wa musique donc les kamuyanda kwa ndeko na biso ne ba ça wana kasele uti wana ti na bi est-ce que après ko kanga photo wana porter musique nini skota la wana bato ba lo bageza ba ce sont des bagola ba seblo bon eza archifo na micho bagola ba constater mamona bango stade ba constater album les padres toi constater ngam to ça pour porter bisoni so fait go la bec même ngunga te fait regola te yo so boka ngalo photo que France pe bien mona na Marco luke jour et bien ou deux jours te jour mo kanga photo na donc ko tablo to yo ke so na wana te pe to bandi to ke to buka banini so kaza na problème na bandi ko po et cité ba golo na bandi ko na biso
force progrès bon l'état le ça musala na ye non non art wana eza bien te que ce soit ma bezali que ce soit ni ezali ko keno ndako artiste ko keno ko buka bongo ko sala ba bloka bongo te ya propriété ape quand même congolais mutu agafaka aza mutu asaki mabe na osenga ba congolais bolimbisa ye eza yete eza azo défendre trophée à meilleure photo na kenazo na Grammy Award il faut kankanga ba photo tala mutu asala même vidéo na mutu maboke ya Nigeria kuna Paul Kapwan pas publier Congo mon ya on a bisa bango mais on a bisa na ka soupisa na na sa bango wana musique te aya to beta musique aya ko former ba mbasi ba ko yemba te ba nata ba ko yemba te aya musala ya ngwana oyo na Congo zaka des musiciens ba meka fait ko formuler ba musicien ba ko ba oui ke ko ba wario za te na kana speaking na micho c'est Congo qui perd et lo ba sali wana eza Congo mutana mawa na kabula mama na ebite soka loba okene nango mais ngana loba na ebite sona bi mabea ezala ba miseka mi balo basala ka musala bien nga na mona ve tona ne formateur a formaka batu na ninga hotelema ndenge miseni ya kozala mais faire gola azwa danser a commissaire chanteur ilunga yepsa na orchestre ni na Congo misali ki ilunga na koyemba so longana ba président respect na ba président azate papa mso ko faire azwa ndeko na mso ntimba wana homme de photo poto beng l'homme de photo azwa alaka danser animateur wana koma lo chanteur yebe fa yana na tika no bikanga kanga photo kuna ati no kanga kanga ba photo ayo samsa mzika ayo former ba mbazi ba Mbappé bien eza pona kuma mboka aza le meilleur chanteur mais bato ba sak acte ya bongo eza no ba gulate mais ba sa acte ya bongo letela ndela bango ekondani bon nde komende na mso ko m'appelle le padre to linga ngote eza propre te mais a doser na ba photo ya sa no musique vraiment le bien doser na ba photo à sa no musique wana d'après les chouchous des Gaulois. Jerry Cobertos, bonjour. Bonjour Meta Immortel, bonjour na bandeko nyonso baolanda biso de partout dans le monde entier. Jerry Cobertos Kokoba Warrior, Jerry Cobertos Papa Kulutu ya famille Buta, Jerry Cobertos Mupanzi Sango. Merci et belé na bato tout bolanda Jerry Cobertos, ma maman Sele Kisoka, Sandrine Lebonga et tout le monde vraiment na linga bango mingi vraiment. Donc naza déjà na plateau no awa. Et Marguerite Bandi déjà émission. La moyenne de ça ça pina di banda masolo donc à chaque fois na ça que sera kutani nanga bon. Omoni a quoi les risques mo rezani. Semaine mobimba o nyonso tout. Na bengi Vasco de Gama. Aza muta faire akiminga na émission. Na bengi garçon moko Elvis Yamfu akiminga na émission. Moné a tombé victime lelo. Na massacré au kufa na émission. Au moment où problème est animé, faire égaux là, moi je trouve que les lois sont faux fanatiques. Ba fanatique moko immature. Au moment où à chaque fois fallait bêta ka larga et leur mot contre faire. To ebi guerre jibena werezaki, jiba saliboye, wera saliboye. Les gens comment fallait sali likambu, ba faux fanatique, oyo yaza, ba gorille. Ba faux fanatique o ba aider faire arrêter lelo ba la bisonine. Tu peux imaginer fallait que na réunion oyo Macron a présenté politique africain. Yebisa ena au leader na tika ke France. Avant ba peksa fallait en France te ate mana Macron te. Bakanga leader ne wapi. Soit disant en France, à ta télévision mo ya quartier France et lobé langote parce que il est trop local. Il est trop local, ça y est moini. Ba lobeleka na Congo. Yango zomona lelo faire émerger sur le plan international parce que il est entouré par des zombies et des cannibales comme ça. Yoka ba langage de la ria zoloba. Lelo fallait participer à la réunion. Je crois bien sans la méga T. France 24 a une page officielle. On a eu occasion au temps on a TV. Et ça qui photo te lelo ba faux fanatique. OK, ça ba comme na ba gaulois. Ba bimisi lelo fallait kangika photo. Mais image o fallait vani na kata réunion. Lelo ba gaulois ba laksa batu ke fallait ke nende ko kanga photo. Akena ki réunion ba ba lobela makambo afrikité. Ba congolais ba zake belé. Mais qui est le plus influenceur na salle wana ko le congolais le quoi fali?
question omoni question zelena fingisa yo malembe ntango alobaki nga alobaki te omoni relance parole kasi mpo nga na oloba te ntango aoloba nafingisa eza nafingise bato na bacommentaire bakoma bakongole nyonso bakota ye na salle s'il vous plaît mais nga na omoni mabe na bango parce que protéger nga ntango ya banda koloba nga alobaki te émission eza yo protéger nga asupporte nga ndenge na supportaki ye ye alobi tout abengi même fali aza photographe alobi na fali aza boye na supportaki nalingi naloba boye lelo fali aparticipe na réunion vidéo ezali o biso tutule misu ye télévision azala nango ezwa France 24 te biso totalaki na France 24 fali afaki na réunion aparticipe na tuni mutuna na commentaire na livre ye mpo na babi na émission lelo na ofingisa ye carrière na ye ki journaliste ndaki ki mutu affaire esila lelo bato bokomelanga na bacommentaire na bato nyonso bazalaki na salle parmi bakongolais nyonso bazalaki na salle na aleki fali na influence tozoya wana nga na oloba te protege nga koma ma émission eza ya yo na pose ye te nga na kopose question te seke naza en face à des gaulois protege nga naloba émission eza ya ngai kopose nga question te na pose yo question te mama sala émission eza na kati émission alobi pendant 10 minutes nga nalobi te mais loba ya seni loba arelase nga te oh là là émission na ofingisa bino mibale franchement na ofingisa bino mibale na otofingisa journaliste mo olobi ka boye nalobi boye malembe micro eza pana yo micro eza pana ete ata ya lobi mais micro eza pana loba il faut supporter nga ndenge nga pela supporter ki ye émission mo sala umeli na musalo timeta oh là là bon tokende na comprendre omoni lelo oyo nga na oloba faire a souffrir azala bato oyo baza bayimatire nalingi nakende na conteste ya photo fali ake kokanga photo na Macron oyo babimisi lelo artiste Caleb Tukebana akanga photo na Macron ezalaki à l'occasion ya nini aoleka na nzela Macron pa oleka na nzela bato bokoma na commentaire ezalaki occasion nini azalaki invité officiel ndenge Ado Yuri azalaki invité officiel Christian Lusakone azalaki invité po okota kuna ezalaki fo bapesa invitation faire mawa ezalaki so oza na temps oye na yo ezalaki so oza na temps oye obi naza protégé te na protégé te donc lelo bafaux fanatique oyo babengami bagaulois baolakisa biso lelo fali akenda kokanga photo au moment oyo video eza parce que la première fois na grammaire wadeke no sani akenda juste kokanga photo parce que akemvite te eza ndenge na ye na grammaire wadi na bibuya s'exprimer na grammaire wana kende una akemvite te bamongo basuse banakanga photo libanda si bapesa trophée meilleure photo ya Afrique centrale eza ndenge na ye akenda esika babengaka c'est normal akoke moi esika wana omako esika zaki soza congolais soza ala en France soza na temps oye yaki mamona yoka ya Afrique donc soza na temps oye yaki kaka teke bakongolais baza fiancé padre ezalaki vie na biso Ado Yuri na mise na biso na papa Christian Lusakone mais yaki na bakongolais misusu baza fiancé bazalaki na salle nazala bazala na bakoma bakomate nazala na sole na bango bazalaki na salle mais bakangi photo te ok merci mingi les chouchous de Gaulois allez Koko ya Bawario azo continuer message na azo continuer pour loba parce que yo lobaki si que les pétons à s'exprimer. Eza pas si mingi déjà la début émission bato bo comprendre que mutu nazana ya za jité. Omoni à chaque fois Gaulois na Warrior so balekani babimisaka ba Gaulois ba imati. Natangelo dadi mo la leka face à Warrior. Pour mona ne ba finga parce que les Gaulois sont des immatires. Ba ibo lobate ngana oya na ba preuve mo palpable na lobi boye Fali Ipupa akangi photo oui leader na ye banda carrière musicale est-ce que ça matin na tapis rouge ata yako wana eza musique tapis rouge ezala nini tapis rouge ezala nini
babengisi ba star moko boye ba reconnaître star mo na Congo azali aya ko participer na cérémonie wana omoni pour mes alliés faire souffrir le moko azan face ba fanatique moko ba aveugle ba imati baza ko ba doit utiliser ba téléphone na koni do ba yebi makambute ba aider ferreté bazo aider ferreté lelo mokile zo kele na internet alors toto zonga na sujet lelo so il fallait pour pas menacer ndako neza menacer ndenge ya encourageant à lobby fallait azanga ke eloko osala il fallait pas que ne eloko wana a que ne réunion ya Macron Gim Saboyaki mama to so la on bien je mets ma main à couper et je mets tout le monde à défi tangela ngai eloko ni fallait sala l'état à participer Namboko. L'ebsu yo ebite to chabatu ba chala ba commentaire. Fallait acha mai na kinsensu. Ba chep je pense que l'état chambongo. Mais kabe ya uto beta stade awa. Ba talamuka ba leki na TV ba lobby. Ye moko numéro 1 tata moko nzekolo mta pesi permission ba fongole stade. Kabe ya musicien présidentiel. Président na ye. Ayemeli mwana nzembu confusion comme nzembu papa. Pona nini ba musicien présidentiel. Lelo ba komi ko mais oui. Bokechu lelo soki ako za mutu. Na ebi kaza mutu. So ka tali lelo ba musicien surtout lelo. Fallait azali a féliciter à appui à gouvernement te. Fallait ata mukolo moko te. Wenge uto beta concert awa. Oyebi mbongo l'été bimisi ba fonctionnaire ba la nzala. Mais wenge bimisi tika loba. Ozali na poso na loba. Ça après il faut que le gouvernement oui. Gouvernement na lobi boye. Lelo bino makobi ko bibenga ba musicien présidentiel. Nana beni beni. Yom do tsango zo la biso vidéo no loba kike mama Denise akoya stade. Président Facha akoya na stade. Oh, eteke mutu. Yabo memaki na mona kimia. Yabo memaki na mona sentiment. Asala sentiment ka ko ya musique, sentiment. Donc ça c'est qui sentiment musique na bino wane c'est bon. Le roi c'est na mitu nano facho za kuna droit lo bagwe belete na mandat no lo bagake na mandat na ngafego la beta stade o mama deuxième mandat. To pele deuxième mandat. O lo balo mité na tongi nzela bona tongi nzela bona. O lo bagake na mandat na ngai faire go la beta stade manti ba photo mba moko. Oh, so le roi facho c'est pas musique à faire comme mabe. Soit c'est pas na antima wane c'est bon. Règle mutali kolo wa ça va. Boza numéro 1 ba photo na musique botiki la faire. Bo songa moko bozo carte de lecteur. C'est quoi ça? Ok, tout s'est calmé. Donc malin, ben, boétier. Tous les musiciens, musiciens présidentiels, vrai ou faux? Mais tout ça, moi, na bandal ne bofinga ke moi na bandal makelele. Mais azo rapport à taille ministère mon côté. Mais quand même azo te ka drapeau ya mboka. Fali poupa bakaboli ba ceux qui peneza na muto ba pe sa passeport diplomatique, to passeport rouge na mboko yo. Ya liboso azo te ka mboka mie à part ba Gims, à part ba Daju na mboko yo. Boko mana commentaire. Boy bisa moi mobalo eza na. A mériter na ba photo, pas kana so photo ya kana. Voilà, des imatiques, des fanatiques imatiques. Azo mériter. Donc ça montre que Congo linga nango falite. Yango moni biso ba warrior. Tous les warriors, toke bandal, pas ba fali. Toi bisa fala comme un ivoirien. Allons congolais. Allons congolais parce que na mboka no ba tout mandat kuna yo. Et ça la manille pas au monde. S'il vous plaît. Ba komi kokosa ezali kama bakuluna. Na ceux qui gardent mon roi et puis il pas le bango makama maîtriser ta le bango on va dans ma campagne on va dans la place ndako wana ezala est-ce que ndako no bi adresse na ça so na mbina e budget ah bien ça na mbina moza kinois oza kinois ngale maso na mbina bon na vivani pour na vie privée ya ntimba na pas pour na vie privée na et na le que bazali toke malem yo lobi ke mboka ba kipete mais Sylvain Kasonga kende kuna akiko ça yango na lobi bo merci beaucoup mon général Sylvain Kasonga akiko ça la constat après avoir détruit ndako ya eza motokine ya liboso ndako na liboso soma na vie ezali na route Matadi à diagonale na Palais des Marts donc okita ya 18 parcelles au kiti wana ndenge na yebi ndako affaire ndenge ezalaka na bova
boutique moi za liboso nango bateka bakwanga wana na veni wana na yebi na la nila bi na yebi ndako akabeya eza na veni masamba dans le port mobo ya portail ya noir donc na se documentaka ngana se documentaka kabeya pa na aveni masamba na GB vous comprenez na alo kwa yete na pona discuter les logo fona mona ngona yebango la discuter alors fali pour patanga sali droit chemin nda sombi lupango ne wana na passe ya mbongo na ye. Donc merci beaucoup mon général Silvano Kasongo. Toza na droit ya ndako ya fali ba dédommage yango. Ndenge ba dédommage ka la Zamba. Ndenge ba dédommage ka église ya Soni Kafuta. Toi na mboka oyo. Donc soki lelo fali ba buki ndako ne po Macron. Menga na moni na page officielle ya IDPS. Parce que yamba Macron lobby soki lobby soki vendredi dimanche samedi azala pour 2 jours samedi bango IDPS ba bengela biso Kagame na mboko na stade soki papa zaki na bomo ya télé na moni Kagame boye bo soué na mémoire à papa et puis bato ba linga ba mi benga bango ba vrai bato ya IDPS c'est balekinga nga na koti IDPS parce que papa na nga za fonctionnaire na tembe awa ba komi sida na Mobutu pona wana fonctionnaire alobi na poni sida le seul président au monde batamo wana cercueil naza vivant Mobutu awa na Congo est-ce qu'il y a une histoire wana donc tere papa na ngata ki papa na lobi boye te na lobi boye ibina kutuwa mission présidentielle na lobi boye faire gola azo souffrir eloko moko ce qui te reconclure sujet oyo azana ba fanatique immature oyo bayebaka na kotanga makambo te franchement ye bakomisi photo vidéo bazala choqué ndenge nalobisa bango. Ok, merci toi nangam oyo balobi Ferregola ça tombe bien pour te zana yo pe awa le chouchou de Golo ça pembe nanga awa poto pe to zana koko ba waru lobi le 3 déjà les anniversaire lobi le 3 to kende ngam na lo basiko lobi de le 3 il fallait qu'il anniversaire ya Ferre ça lobi le 3 mais lobi le même le 3 ngoto e ba ki il fallait qu'il sorte officiel et ça y album na et ça ma lobby de 3 c'est ça le programme comme tout ça na OPA avant le banamo gena baza ba na compte ça na ba IDPS IDPS soko ba IDPS soko la nga boluka bo vanda bolo ba mbanda kwa mtu saluna baza compte ça ndina bino ba IDPS nga rien à voir na makambo wana na ba ça pona sortir album ya moni faire nga pona ngai les seules missions za professionnels za Ferregola Ferregola ndia basala musique naturellement Ferregola force de ba force ba beta musique exagération précoce to beta tika do beta Ferregola travaille avec professionnalisme il y a les musique ne laisse ça gaé album Dynastie volume 2 na ba golana se fallait bima lobby le 3 mars Ferregola yo kana na maison de production ne boye bango ba guba wa yo bazo nga ba ko ba pena nzala ya album bango ba nga fera bimisa po ba yoka ba ba de so fera meko misala Dynastie de makambo bango belali po mko album ne bimama na sire na isa basa ndumba muko wana boto mona ba jipite loko etomo wana ya seda le padre eza Dynastie volume 2 ba cheya ko teka blo na se boto mo blo no likolo de ba chef du quartier nyonso ba drapeau so risque ba drapeau de DCM sum ko na etombo mate po loko eteka ma album volume 2 na ezade a sonner maison de production na oui il fallait bima les 3 Ferregola qui n'a pas teka album physiquement na ba CD besoin Ferregola qui bon les 3 mars maison de production les acquis d'accord après là batini ben inspecteur na Kinshasa ba remarquer na Congo on a problème à piraterie ouais maison de production ma carte ba rappeler artiste ba bino na Kinshasa to retrouver on a piraterie ma carte to teka par exemple 5000 exemplaires mais ba pirater puis maison de coach ate donc on a une plateforme ndé le padre azan choix pour 89% et des pas album et des pas dans la maison de production si ko cette fois-ci les pas dans on a sur Afrique d'ici pour ça sous comprimé bien ou soit et ma sur na CDT tout est dans la plateforme comme ça après akoya tropé ça sur date officielle album sorti album Dynastie et ça na marche ezaka na marche donc ba golo za calme mais reporté ça reporte ma problème était artiste on dépend na maison de production biso na ba golo mto silango na ba to bonne musique to na poser ba bonne défense bo cycle la biso et bi matin bo reporter ya bino nini to reporter na décembre etali soki ba mboyo te etali ba golo na ba to bonne musique 1.3 donc album ezoya mais les 24 eza nango date moro reteno ya makati le pas droit kende Dubai ako soma ba protection ya pelouse wana biso mambo de fa pour le padre lelo le seul mutual na mito tanga misana qui fait na mbongo
grâce à faire budget à France et Martin album na nzemo na bisorbi bon vérifier bon ta budget à France avant bisorbi puis après bisorbi et Martin te quitte donc mi tu français ba étranger ba bi que ba ministère qu'on est ba nambo grâce à faire rigola assez la biso ba clip ba nzanza de ba sala ba clip ba kolesi ki ba na ba pareil donc dynastie ezoya ezo raser ba album tout ezaki na nzela formal to kasa e bikisa e obeto na bibembe mais ce que dynastie volume de ezoya donc eza reporté na date moko kamite bo so mena max to boy muta lobela biso alele la biso na mars na ebia ko loba biloba loba moko loba na précédé nanu conseil la biso décembre il faut de accord voix privé fait go la bête par rapport à la studio album dynastie volume 2 yango eza reporté conseil na biso ya nini ya parler du peuple ezaki reporté par rapport ya matanga papa biso verkis ki ya mongana fait go na respect bibembe et ateke mission moko boye bomi batu 11 na stade pour que no okobeda sous conseil na nini na braza faire abongo te faire respecter ba kuluta respecter bibembe et on conseil ezaki annulé eza rien à voir na nini fait go la we la teke na conseil moko na zo million pour comme million pour faire des millionnaire pour na kena beta conseil pour zo millionnaire na ko na zo mbongo to na kena luka ba producer o senga ne ba senga bo mona ba betaka yango moni ke ba producer ça souté ba moni ko ba photo le lo kangina mutala ta bien lo ba kangina président si un jour sudra mutwana o sengo photo koka ba wario paza awa koka ba wario moi déjà obanaye ko seka ozo seka mingi ndeto yebaki artiste na biso Ferrigola il fallait qu'il sorti il y a deuxième volume et bimalobi mais eza reporté babika na mois de mars awa mais date ba kopesa biso après yoko le bani. Moi ça m'étonne beaucoup nazana ye aza gaulois oui mais aza muta média ngai ekamusanga muta média oloba ba langage de la rio ena ona média c'est le langage de la rio ozoloba wana biloko balabala ya omo na bisake na opese ku na okeli mawa bato minene bakimi o baba na makambo kala ya eko s'exposer lelo ofinga ma carrière ne si la lelo faire n'a jamais respecté date ya makambo apesaka mais oui dans la date nyoso faire apesa asalela ngote casino de Paris betama et betama te faire respecter la date tozalaka na ye na ebisaka ye album na bino dynastie eko bima lisusu te et puis azaki aloba bien ezalaki mars te bodemeli na mars pour le 3 mars ezalaki février ba changer mars ba changer au juste yango zomona faire na musique boye so ba tie na fali abunda na ye mais loko mo ya mukeka mute boma faire ezani professionnalisme musicien il faut avoir un manager le quoi biso neto za na Madina Jobonge comme ya manager na biso ye wana yebisa ataka comme manager na bango ata bazui sika ce que a relancer te ponga na relancer kité mais na tout est question manager a fait comme on est nani pour na ki bazui sika mutu mo abraza mais manager a fallu Madina Jobonge au mona ki na stade asimbaki disque d'or alataki nini chemise noire donc faire na musique abeta na musique bien mais le réseau bomeza ba biloko ya olobo comment album bozo bimisa na tâtonnement bongo il faut qu'on respecte ba fanatique sauf quand que faire ba fanatique mo ba aveugle ba mema bango le quoi ba chameau ba mema bango le quoi ba meme on ne surtout ba koloba na bango ba ndimi na bango problème il y a faire ezanini na oki atie Laura tendance bon Laura tendance pe na masolo musique pe na boye franchement to kunda ide akala donc faire ayo la musique kaka peut-être pour influence na ebita sa nango mais ba Virginie Manganga ba tiaka munoko ba za Congo ba Charlie Prince ba na Congo ba sauter bino ba kezo muta poto faire d'abord communication na communicateur na ye azaka na communicateur ni pour album on va changer 3 dates février mars et comme il sous ba pesa date mususu oyoka sou yango te na lingi na relancer eloko moko et le raison mon ça insuffisance ya faire rigola ça na faux communication banda Congo e banda faire lelo na yebi ke ba pirata biso lelo ngakutu mutama boke fani katale azana yebi ke ba pirata biso so boni na faire rigola abiti ke mboko za mboka pirate so lelo nde boyo sa biso manager auti kuna ye oya mwasa uta olongwa pona makausi afinga batu pa na TV supporter nga yo loba na supporter ki yo donc les longs de faire rigola so la biso que Congo za mboka pirate or que un professionnel de métier akoye bango de na mutuna ye omoni soki fa omoni fa chalo ba mboko ese kufa nana ko yesa soki mboko ese kufa ezaka yet
soki abimboko ekufa soki ekufa soki lelo mon général Kasongabi en tout cas sécurité eza pene na Congo il faut tondimela ye parce que ye nde aza na maîtrise ya makambo wana donc mpo na nga album wana mpe même na date wana mpa oloba wana ebima nango te Frère n'a jamais respecté date ya kobimisa album ndenge alobaka obinga nazokamwa leader musicien yango ozomona bamisien mosusu bakomokesa bakayu na poto kaka boye leader lokola faire ake poto kosalisa fiche azalaka na bato na poto te azalaka na bamanager te azalaka na bato mosusu bakosala na relasaki yo te supporte nga s'il vous plaît ok, toke malembe. Toke non malembe. Auto loba leader na bango ake somba. Ok, ake somba ni. Ake somba ni. Mama abi affiche ba leader tama ko kan affiche na okende. Jamais leader za Kinshasa affiche sami na photo ne ba songa. Ake somba. Na abi ba ko et là yo bi affiche ko ça affiche ko somba. Ake somba ni. Pelouse. Ake somba pelouse. Bon, ça se comprend. Pelouse za na martyr, ça pelouse asia. Ni couvre pelouse. Il y a protéger la pelouse et ça a fallu à somba atika na disposition ya stade kata loué sango nani kabe ya mbongo mais kata loué sango OK tika ba langage de la rue mon frère OK faire egola tale longi nanga bien naza nanga warrior ndenge robi na sungaka yo lelo beti bisorbio bimi premier na TikTok okobi muninga ba mari ya tumba okobi muninga ba ya bayabe o faire na minute za premier na TikTok oh yanga bor yanga yoka oh na prouvango yanga bor lelo okomatanga lelo okomata sala sauce elo moko va Robin toi après Robin nine Esalani eteka mawa OK vraiment OK merci mingi merci na bino mibale vraiment merci na biki boza monter bino mibale mais elo mo ya bien ka pa makofi ebeta makana na maloba vraiment to comment que na shit na biso vraiment eza na vidéo moko eza ko circuler na ba réseaux sociaux to moni ndenge nini moko ya ba ndeko na mpo bapandisa ngo na kombo ya Charlie Prince azoyemba nzembo ya Fali esen na bi Frank Stemai contre soit diable baza soki warrior soki nani auto lo ba mama muto lo ba faut lo belango zela na Vincent pardon soki Vincent boage bele bona bosombe bele bosombe Vincent il faut doit répondre ngwa pesa réponse nango ça baba il faut faire bomba ta Vincent auto lo bani ba voyager na team na Côte d'Ivoire abi akanisa ki team baza le plus aimé na Côte d'Ivoire que le padre mais oki mama lobaki akena Cameroun mata na mais quand même ba nsima ya sel banze ba na nute ka poto bage mutu aza mutu akoza na batami ko yemba penje mutu ya problème te akena na Cameroun mata na taxi na ba Cameroun atuni bango na Cameroun bo artiste ni congolais ya RDC ba biseki faire rigola aba ko kosa biso bango international bango ba ni mais Vincent aza mutu na bango azam na bango lobi yango sans ko banga alongo pe para bango te abi juste la vérité yango soki Charlie Prince ayemi nzembo so aloba ki yango mais Charlie Prince ko ayembi penda na sentiment mwana bango akomi na zema komi loba lobona mwana ndeko nso timba akomi na zemi komo lobisa ko mi papa ina asa video ya liberté esalani te ko moi so mo ba loba ba tele zemi esalani bon ça que Charlie Prince sali aza mutu ana ba sentiment ndenge mo fati aza président ya ba gola président ba mboyo a préféré ne faire yemba a préféré ne faire maman OK merci mingi koko ba wario vidéo ana ndo moni za ko circuler ne sali onde en tout cas merci beaucoup comment on a Charlie Prince azoyemba nzembo Fali omoni Charlie Prince Virginie Manganga ce sont des warriors révoltés. Ce sont des warriors révoltés. Baza bateau basenga Fali émission. Fali aboya. Bayinaye. Eh. Nam nazo ebisayo. Oza en face na ye. Charlie Prince a ko présenter cahier de charge en 2004 na Misunanga.
devant Kibambi Chito Kabe ya Pinzi na Tropicana na Numérica. Oyo za face na mutu mabe Bayer. Atio 7 bia luka 8e binga. Koko ba warrior. Donc so moni Charlie Prince ayembi nzembo Fali. Azakane fanatique a Fali. Moi mobala lati kupa boka basse bongo aboka ba atenga msa terrain bongo na émission. Akanga maka Fali et puis bango kutu basa bato déontologie na éthique. Ce qui azaki loko ngayo yo. Lelo maka Charlie Prince ça na TV bato ba chéri wana litutu wana c'est normal. Mais Charlie Prince ça mona ifasiki soi-disant. Bango na ba Virginie. Mais lelo ba ça la Sony ya ba télé na bango ba leka na TV. Est-ce que ba boss na bango ba yeba makamba sala kawana? Soko moni ayembi bongo moni c'est le dernièrement out. Ba to tourner nzembu nini et pesa yo makambu et pesa ba marché. To sana yo vidéo orthodoxie. Atanga wenza minzemba te. Pokuna yemwani na yemwani. Fallait ça trésor pour tout. L'autre là ça yemwani. Pour yemwani atira sa médaille il y a Ligue des champions africaine te. Mais trésor pour toi ça nango. Donc on comprend. Allez-y comprendre que Moutouna ça finga Fali. So tali bien, soit ça journaliste, c'est ça qu'il fallait pimer la émission. Pour les au finga Fali. On le Fali na malam, au talama. Yemonga lo bakutu na lesa kabango. Baboko la mibai na bango na kombo na terre au pimer ya koboya ba journaliste. So qui Charlie Prince a sali makambo na bo comprendre. Trésor Congolais kuta déclarer que fallait pimer la eti. Yango longwa pas Fali. Moi un grand garçon le lati. Fallait troubler milimo abatu na mboko oyo. Donc tozana ye wana mona papa Faustin tozana ye. Au moins problème na ngeza nini. Leader na bango a respecté ba fan. Lelo siko to mano c'est la lobby album Dynastie de volume 2. Bill Clinton no sali bango boye poani. Yom to changer date. Baka luka mukuse mo boye, wazali la maison mère ba chae Bill. Yoka introduction générique ya Dynastie. Dynastie. Papa Lutomba. Bon négliger Bill Clinton. Bon ça na bila kelima on a le bon mwana. Et puis Malembe et puis information vraie na ngina lo yebisa ba Gaulois. Stade ya faire que beta mana brasa. Et na on a Congo te. Et ça délocaliser beta mana brasa. Maxime c'est comment brasa. Voilà, na tshelo bona ba kata. Faire on dit date wana. Au chanzango beta te. Tozao. Ba bomba vidéo. Ah beta te. Na tout na mutu na casino de Paris beta ma. Le 29 na Côte d'Ivoire oya zo ba l'équipe fallait beta ma. On peut ça ba raison pour yeba dia. Ok, merci. Ok, merci. Toujours chité vraiment. Merci, Mingina Babonné, Vision plus télévision. Merci, Pena, nous, au monde, quand on est vraiment malin, nous, tout le monde qui est na chute. Moi, le roi, na banda awa, na banda awa, et pas les chouchous des Gaulois. Les chouchous des Gaulois, mot de la fin, par rapport, il y a émission de analyse à l'élo. Bon, avant le mot de la fin dans le barrage, il faut aller se comprendre que tant que Charlie Prince a le bama béatrice na bango, bamo na game, le roi Minzembo. Le roi Boyobiga, ça n'a pas mais tant le barama il faut qu'on dise ma père le ma béac c'est no beaucoup na beaucoup na nakete te ma béc ya osala ma bé kiza ma bé poste c'est que est-ce que Charlie Prince a non Charlie crédible émission c'est caméraman katana to katana bakata na moto kata émission bakata to kata émission ba mbote pona lo bagé Charlie Prince année juin ça ni Gaulois alobara vérité na osenga mona asuke zake le 24 juin ba Gaulois ba bonne musique stade de Maté a confirmé on a benga ngo journal lèvement de la musique congolaise au surtout ka chauffeur ozakina ba client ba zate ba na stade pasteur ozakina ba ndimi pasteur de les mukwana ozakina ba ndimba ni ozalate ba na stade donc Molière RTNC bo permis na bino le 24 juin ba déranger bino avis de recherche et ozalate stade de Maté le 24 le 24 de coup de stade de Maté stade de Maté oh bon mon amamouno sera ba stade yana faire en 5 stade le 29 et le 25 en 5 jours moko voilà muto ya mo na lo ba mingi te ba gola to ku dara rendez-vous le 24 avant le 24 ba bengi so na femia na Côte d'Ivoire les seuls ba de Congolais na yina le kina lèche faire gola buba ozala wana mais en Afrique to ba deuxième division musique buba siko na mito azoko buba deuxième division buba deuxième division donc to dans la Côte d'Ivoire voilà to la Côte d'Ivoire buba kutana idole na ina muto alinga faire gola okutana na femia ba bengi faire gola feste ça peut dans les pas de deux trophée à meilleur rumba baka ba meilleur ndo beti ba rumba danger mdazu trophée meilleur rumba na Africa World Music et ça fait rigola donc il fait rigola merci biso ba gola to ngoko ka bongo
album todo zelango marcho na pesi mbote na Diogo Taylor Felo na Free d'ici Diogo Taylor Felo tela ngonga pourquoi pas na notre président Dilor l'homme de valeur mokonza bagolana so Gishasa vice-président Ibrahim Mala na bosanité Mama Jeanne Ndoki ya bagoloasi ya bagriateur nyonso ya Gishasa pourquoi pas Lorette misenga Lorette misenga Lorette nazo lelo mabe na bosanité Papa Jean Thomas Kasaka Papa Jean Thomas Kasaka et pour na source na pesi Papa Alida Mavuba na peso mbote na peso pe merci na bagolo nyonso donc ito za foki to na biso global obate soki ba commenter mabe pour na le pas de nous taka rendez-vous le 24 suka merci koka ba wari au mot de la fin par rapport à l'émission. En tout cas merci beaucoup na bande ko bolandi biso nga na yebi nga déjà avant to côté émission total ba commentaire a quoi na ile ka opo atombe victime mbato na senga ba bunda na ngai nga na oloba te so ya oloba aza jité donc allez-y comprendre malasi mabagolo botini na nga mutu aza na mwa poa yete bagolo OK Jerry Robertos mais mot de la fin nanga eza boye Fali Pupa Timba mwana bandal makele lokwa nga na veni Gombe Fali Pupa lelo za porte-étendard ya musique olobaki akena okanga ba photo olobaki asala boye nga na lobi je mets tout le monde en défi oza na vidéo ya faire mata tapis rouge na cérémonie moko boye balobela musique to balobela mboka po bimisela ngango photo kutu ya Macron bimi monter et puis asimbi verre omela c'est que ça manque de respect ya président de la République omoni bagolo esika baza ba immature et puis on le bimisa photo ya leader na bino boke monter bo bimisi président Caleb so balobi na bino on le bimisa adversaire na bino bo bimisa ya bato boke bimisa héritier azaki na organisation mozo ya ONI ozomona ba immature combat ezali ya pick and pick déjà to sinayo toza awa alors na tiki batu nyonso tout bakeno ko consommer formule 7 o ebeti légende o ebeti bal de match lelo balbum ane yo kanate pour formule 7 eza nenga za wana soka abimi na mwasi ne ba bibi ko sengama mede ko sengama vous comprenez biso toza ba leader oyo te ayembeli mwana nzembo mwana komi ya papa tozo comprendre te quel test basi oyo basotaka ba miranda ko basota yango te yango faut tester donc leader na bango OK, dédicace. De belles poissons. OK, merci Mingi. Merci Mingi la bino. Ambote na ngai. Na pesa ambote na pesa dédicace. Yo gauloise. Ambote belé na président ya ba warrior tout ya monde entier. Kelly Charleston. Na pesi mbote na vie na nga Prince Tukuzu noir mais beau. Na pesi mbote na Nana Quadra. Vrai warrior koleka. Ba warrior nyonso monde. Ba warrior botika la toujours à l'attaque. Bolanda makelele la ba gorille té. Donc bolanda toujours formule 7 boka formule 7 album oyo lelo eza na succès belé. Na pesi mbote na Francis Tio Moulou Bacher. Mutabisa ka kokoma PDT ISSA $3000. Na pesi mbote na Mama Sele Kisoka sans oublier Sandrine Bebonga boucle. OK, merci. Elle va faire ça numéro pour filmer bien. C'est numéro. Non, na mitu na déjà na ba Diogo Taylor Felo de ba simana ba du tout ba président Dilor l'homme de valeur. Elle numéro est plus 243 81 79 80 109. Plus 243 ya sel milunga na Italie numéro ngwana 81 79 80 109. OK, merci Mingi na bande konyo su balande biso ne bande pe to komina suka vraiment wana moni su balobi Nadine Drous babi TM beauté vraiment babi adresse là-bas en France Union su zarara moko chez Nadine Drous na TM beauté so betika TM beauté au monde mbamo numéro Nadine Drous et ko bimana vraiment so za na posa obime lengi na fête na yo so posa na posa que non o oza na posa les kabatu nyon su be na kata fête no na lengi na goût vraiment kende ka chez Nadine Drous. Mais ceux qui ont pu inviter, aux gens à poser sobi makitoko makasi koleka marié ou à Bali.
Wakende n'est pas Nadine Drous, te yaraka chez Nadine Drous, vraiment na thème beauté chez Nadine Drous, babi plus 240 et plus 33, vraiment ça numéro Nadine Drous, on a plus 33, on a déjà des codes de France vraiment aux Nadine Drous vraiment. Merci mingi na bien nyonso landa ki so bana ne bande pe na suka balobi vision plus les makambo. Donc, vous avez un prochain numéro à suivre.